La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise, et ça la reine émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça dit sur l'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Partout dans le monde entier, bah c'est béni. Europe et Asie. La voix du peuple, toujours longue image qui peuple, la voix du peuple. La voix du peuple, actualité en exclusivité. Nostalgie, et bon pour la news de l'obité. Tant on y sur la news d'Yessica. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et bien ça dit sur l'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Partout dans le monde entier, bah c'est béni. Europe et Asie. La voix du peuple, toujours longue image qui la voix du peuple. La voix du peuple, actualité en exclusivité. Nostalgie, et bon pour la news de l'obité. Tant on y sur la news d'Yessica. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et un bel arabe sur la musicien. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Les mbokatiers de la presse, Junior Botala Tala, les lois du peuple. Et sans oublier caméraman en série. La voix du peuple, Zaya Moutounion, la voix du peuple, émission face à face. C'est comme si aux arrêtés, il y a quoi? Il y a un problème? Oui, on vient de perdre l'enfant. J'essaie. Mais ceux qui n'ont pas mis sur pour que au long là, stress aux ans, au long là, penser. Hein, chérie? Tu vas essayer à Kobo Salamambo. Parce que et ça pour la nini? Inquiétude par rapport à la déclaration ça m'a ça qui me cimetière. Qui est au son là, notre ébiqué. Ceux qui peut-être moi n'en a couffé, je suis pour Azaki mon amour illégal parce que pour que ça les a na ma bête, ébiqué za ma vie. Mais ndesa maloba ke mwana na ye atelema makila na ye landa bato sosi ko makila anetelemi contre biso ezonga contre biso na sens nini? Na sens ya maloba fashe maloba ezala na puissance oyebi ebele lelo bakoma mona moto akufa sala bwasa ye sami akoki ozwa atelemisa mwana alobaki no alanda moto nyonso bosiko so mwana nanga na komo mona ye atelemisa mwana ngo ya ye et mwana ya ye te atelemisa nini? Ou soit yo obombelanga vérité olobaki mwana nga mais aza mwana nga te yango zobanga maloba ya Sam. Réponds-moi. Marina. Ben, je te pose la question. À moi, Nani? Je suis allé papa mwana wana. Kotala ka mwana wana boya même yo mobimba. Et sikoyo na kozanga koyeba ya Sam na yo, aloba biloba loba na ye na cimetière. Donc nga mona ki ngata na sens te. Et puis na mwana nenga kufa yo na molimo na ende baloba ba oui milimo na bango etikalaka. Mwana banda ko seka ya atala oyo. En tout cas oyo so yeba ki wana mwana wana molimo nende zo seka Sam. Hein? Ngai mutu na zaki na droit ya hôtel misa molimo mwana nga. Parce que azaki makila nanga. Nga na sali yango te ale mutu mususu yo sala langa na ndeni. Et puis on a mutu mobo azokola azo vivre en Europe mais on ça va biloko mobo ya ba village ba fin fond kola kila. Nga na mona te ata na film ya mindele ata na documentaire na mona te place ni na cimetière ya mindele ba ola kila. Izalate donc on a asa na putu mais a vivre na mémoire ka ya bata village.
ya passe mpe mawa mpona ye après yo ya kose soucier ke non Sam alobaki alobi nini maloba wana eza na efe moko te eza kaka bilobaloba ne alobi esili kutu eza badérangement nde oyo asalaki na cimetière adérange milimo ya bato bakufa kala balali wana bakobanda olandaka ye nde arrête ça longola bamakambo wana maloba wana eya na efe moko te ekende epai te na place ya kotia basouci oyo le contraire il faut luka opense ndeke fâché so tolongwe awa tokende luka mwana mosusu to remplacer et puis tozala prudent cette fois-ci eloko ebomaki mwana liboso eboma lisusu mwana mibale te nga na oyeba ndeni tu dis quoi nini ebomaki ye soki oyebaki ke bibao ozoloba wana moi je sais pas commission bibao bon bibao ça se dit mais nayebi ke chibao nde bomai mwana ya mwana mais soki eza bongo seke yo nde moto okoti chibao okozalaki kokanga basentiment na yo te ya koyeba ke toza na kati ya ndako na yo ya libala tosala babétise wana te okokondane te olingi okondane mwana mibale ozonga te ozonga te pourquoi yo uti olobaki Sam azovivre na poto mais azosama mbwa nini elakisaki Sam nde bazana basalelanga ata babikila wana te peut-être pe basalelanga yango ekanganga basalela yo siko oyeba te fashenga fona koma prudent bo basala yango balobaka nga na bala nene ana Kinshasa nayebi ke na village nde basala yango nga nayebi ke ana Kinshasa ikokomelanga mais kotala ba comportement au sama au sala na comme mona c'est comme si balambele nga nzolo ba kishi yango to musuke comme osala nga ba biloko a bongo parce que tu n'étais pas prudente hein tu n'étais pas prudente moi si oyazama yeli oyebi chez nous les luba toza na ba principe tosala kango bakanga kango so ezaki na zalaki na ba bokilo na ngene bandeni ngana ezana ba bokilo te na balani na mobali yo il fallait oyeba ki basalelaki yo to basalelaki yo te zolo bakishi siko otikala pe kotuna eloko te eloko sonde ata oyeba ngai na koperdre alambaka ye mo asalama noyeba te asalanga je wana heure nini ezalaki na biloko ezalaki na nzoto na oyeba te donde na zabo tokende kutu na wana te problème nango eza boye harmonie nyonso nazalaki nango na yo ntongo mwana azalaki na bomoi nanga mposa operdre yango te tosisa komela et puis Tokende, aux deuxième mois. Cette fois-ci, je veux que tu sois très très prudente. Et ça te comment? Pour moi, notre bota, oh là la cananda kuana, oh là la canaba mbetouana, ou lia kabilo kwa sami. Atayo moko vraiment. Eh? Boya samikas. Chérie, mon cœur. Tu es où, Amélia? Il y a quoi? Amélia, 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 Amélia. Jesus Christ.
cher, si y a moyen, il y a qu'à psycho dans il y a qu'à psycho dans ouais, il y a moyen de gars, pardon. Ok. Bon, ça tombe bien. N'est tout le monde à Zalia. Parce que c'est pas du tout normal. Fâché, papa. Peut-être que basso omba, ouais mwemba. Eza problème que yo bavandi yo telemi bandi kulo. Na yebisho na ibandi kendo kujwa kitch ovanda kulo. Na sana imeri ya kovanda te papa. Parce que oyo zo le kananda kunanga, les années d'éducation. même moi anye mumlegela ti. Mumlegela ko. Oyo zo le kananda kunanga aiza flow. Maman. Comment est-ce possible? Moutazo bela, ezomona na kiye yo azobela. Mais soy ba mimi na hôpital malade ezomona na te. Ah, et mon idée. Maman sambla wana, naza pour ça sambla wana te maman. Onenge boza boye boye bilikambo. Oui. Mais c'est mal. Na fingi mutu ndokite na kise Oza impoli. Anye akula bimpo wambibisi. Tu es bien calme. Tout le monde dit que Ah, tu dis bien chanda. Tu dis bien chanda. tu vas fumer le mujimai. Toi koloka mwasi na yo. Tu peux mettre un peu de boulot ici. What to pinch? Facha le bibo ya, facha le bibo. Parce que vous n'avez pas bêtise. Facha le bibo ya. Alobi muloji sauf nga. Même muloji, même pas rien pour muloji. C'est que bino bosolo na facha, bosolo que biso trabando. Est-ce que moi cinéma moi sina ye malade so mona qu'est-ce qu'il y a un problème? na lobby te boza bandoki mais na lobby Tu es bien calme. pourquoi na lobby loko parce que maloba na bino bozo lobaka parfois yango ndeza il y a problème moi. Voilà. Moi vous n'avez même pas rien pour muloji. Mukajeba. Ina yana ndako na yoto ya kuloka mwasi na yo. Asali kindumba. Nyama kala sa mwa de pesa. Mali asali biso ba banda malade comment na te. Pesa ni nyama. moi Pour nous mais mais nyama senji naza susu ya ajote naza acha biloko te papa Somba pas papa. kasa acha biloko te Fashe mukajeba mwende. Asali kindumba na ndako libala. Ata botama hôpital disent maladie et comment na te. jamais là kokangisa mu nokoti fâché. oh eso le kananda kunanga yo ya oyo ka matiki Lava. papa Fâché. nazo bandela ke na fingi bino bandoki te Tu es bien calme. na akize bino pe bandoki te Tu es bien calme. Mais toyebi. Ah. boza baboti Soba. obotika ntango Soba. bozo lobaka maloba ya mabe ekozonga likolo ya mwana bato naboyi famille na ye etelemelanga Banani. Pour des écoles Tu es bien bango. boyaki bango Baza mama boyaki awa mpona mariage na nga Toboyi. boye bokomo komplike makambo Olingi ozongisa bango na mboka. Tozonga. Bocha futele na fufu na Mwanga tamakuta konto mena tike. Wa mema kuloku chinsansa mpenda mema bulumulosi. Pona transport na yo ya avion yo fuchinga na mama na yo Papa ne to tupinga na mtu. Ne tupinga. Oyepo banta kufinga ngandoki. eza makambo kozonga te Wa mukaje oyo zula remo tino te. Albeto yebili kambu. alobi Albeto yebili kambu. alobi nengwana te alobi boye na explicité alobi boye depuis bino bobanda koloba pona mwasi na ye et aujourd'hui sa femme elle est malade. Soit que ça c'est examen à l'hôpital, malade et zo monana. Parfois, ce que mutaza a parmi biso mine, ayebili kambu, akompe ko loba ke donc ezanga. Ah, lava yoka. Kwe tu bakatu nunkweo. Batu benza nunkwekwe. Soki ozala mwasi na ona ndako. Abimi libanda asali bondumba. Okotamba au hôpital nyonso maladi ekomona na te. Siko mwasi ya fâché atamboli. Il faut y a na biloko bantaba basoso to bongisa ye po mwasi atamboli. na yebi Amelia bien Bon, so madame a obisa yo. Eloko ye bon wachivaji. Ah, Moninga na ngai. Mwasi na ngai asali te. Mwasi na ngai asali. Toi sagré. Mais soit bon idée. Finlande.
nafingi yo ndoki okende kopanza ngai sango kuna na village aboti ngai nabengisaki yo mpo nafinga o ndoki non na éducation bopesi nga nakoki jamais kofinga éducation otelemi biso tovandi mama eza signe ya politesse te naza nde na humeur ya ovanda te je répète papa tolia nanu yapeni papa wani ofongola nde mitema mpo na mwana bato abika tika koloba papa nalobi tika senzi nyama kati esika mwabi po tuvandi tuza kutala yo oza koloba nyama fashe mulaya nijifujenda rezoni mbwa ewo katoni meji mukaji wakalongo mwenda buntumu bolo mukaji ye mufa nashe tufika chinji fami wa mukaji nimanye nakalongo mukaji wakalongo kimwenda to tuti twamba bibi mwabe toloba makambo mabe on a raison oloba parce que oh ils a flou ils a normalité combien de tours dans l'hôpital et puis malade et mon en a raté hôpital peut y a pamba te oh ba docteur bazaba expérimenté dans mon salon il y a médecine mais malade des hommes en a raté on a raison oloba c'est pas facile sambilaka et l'on nous a empêché pour benga pasteur na bien sans même prière et pas amélie boye ça passe mutu tozakane bien problème tel côté beaucoup mon hôpital malade té au juste des anini ozofonda ka boye papa je sais non bien docteur mo il non benga pasteur mo ti non benga pasteur ti nga ba marambo yo non za ba aventure za ba jemo ko boye et puis place zo uta na zo ibango ouais et où tu vas pas fâché tous en ont maman nyo seza ya kolobati hein na comment déjà na famille et pas fâché nyo seza na za sont bo mbelanga likambote hein Amélie c'est ma sœur na ko lingate na ita oyo mutalo belo côté kaka passe place oyo kato yebate Amélia ozobela olobati mozo yokanga nga mobali no ndé na zolo yana mutu moko te na se na moyo yo oyo abundiso pa olonga yo ba meki yo oui et touché yo mais kokotso na sama belé rien obika pena benga pasteur moko te okobika ngam na lobi tu as le pouvoir no likolo na yo tu as le pouvoir likolo na yo azate avec la prière non pas avec la prière je sais likolo babongo te akobika mais il faut et ça n'a pas prière avantir papa mora nazo sala sous le monté ba top na ngana kendaka nazo ke nangote likola nini ba belle c'est la mwasi ah ça bien le loyo est arrivé que Amélia alali si mutu na se ah elle fâché kuluna et puis na triple machette na maboko et dans ngoko tuka ba triple machette il y aura des morts il y aura des scandales pas fâché o bandosiko o société kake place makambo utana yebi o yebi mekende yebisa bamba je sais les okuta yi en bonne santé ngabo ba nende na oloba quand na sali déclaration na bongo donc etikali bongo yana mutu moko tana pouvoir likona ye ni baboti na ye ni baboti na nga nga ba français pa on est à douter tout ya malade ko douter le côté le colia Amélia Olia Omela amakande mobile na lobi mutu moko to zo pouvoir liboso na yo elo moko te mabe ekomela oui c'est nga appel donc tara mutu abengi 6h oui bato basambela mingi nayebi te mama Mérance oyo aza na France na bobini wana mwasi ya ve na biso wana Jean-Claude VGC na bobini wana donc mama na Nathan obi ke mama Mérance abenga ba 6h po yebisanga o na sali songe moko yo na fâché
namoni bino awa na France awa na château rouge nga bando seka otende eza boye kutu naokende nango sujet de prière mpo ya sambela na salut en Christ salut en Christ na France wana mpe kaka basambela na bamamodete mamo bagrâce mampula na standard abi naokende nango sujet de prière mpa pasteur fo asambela yango donc namona bino ane oyo na France. Mais c'est parce que biso moko nde tolingi kovoyage te soki eza mpona bamoyen na position toza sikoyo tokokende mboka oyo tolingi. C'est ça, oui bien sûr mpo nde toza boye biso toza siége na Kinshasa par rapport à bamarché nde ezosalama de part et d'autre ezopermettre biso toévolue bien tokovoyage na loyenge te tovoyage soki esengi ke tokende eza bongo bapartenaire ebele ya biso baza libanda. C'est ça neti lobi na solaki na couple moko eza na France wana mpe kaka mama Elodie Mamengi mwasi ya papa Charles bango baba bakimbangiste. Ah oui je vois bango bazala logique hein. Ouais baproposer ngai non toya France mama Elodie Mamengi ebisinga binanga mais sola na Sony beaucoup beta pe tour ça la rappelle bien surtout et bika ninga asika na trop des fois photo ça lango pe to ça lango to ça ba déplacement tout ça. Oui sans Joanna c'est comme si zo mais biso kaka et maman Mérance a raison. Ouais attends on va prière ya mona et que bien quoi c'est ça mais ba voyage on peut so bandi awa ba démarche et comme pour ba bimisa visa c'est tout un problème. Non biso ba compliqué te biso to za ba opérateur économique. Tobenga Lilimboyo à partir de Belgique. Ah oui. À ça il a biso invitation. Est-ce que Lilimboyo au salon? Oh ça monte comment? Oui, yaza. On m'a sous-estimé. Oui, mais mutuna yo. C'est là c'est que loko ndongo douter boye. Acha makele. Non, azaka na makamna belé. Asata msuza oluka ba container na ya na Kinshasa, yaza trop Kinshasa siko au Saolanda nini makamba invitation. C'est ça. Quoi? Cher. Ah. Fâché. Hey. Nini mon frère, nini? Quoi? Sony. Eh. Mon frère, pas quoi, ils années. Les années, le bas. Les années. Ah! Ah! Nini le bas quoi mon frère? Sony mais on va parler. Les années, on va parler ya. Peut me pousser. Et ça nini? Ah! Zela. Zela benga melia. Benga. Marina place ni na tambolité tokoti ba hôpital ya marque na marque o ke facha ko yoka bien balobi maladie zo monde na te boke traité na famille maman na ke na ba prière l'église ni na tambolité ba pasteur bazo ya défilé ba koti ba bimi bazo sambela lolengi nini nga moko na sambeli chose grave nga moko au moins maladie facha zo bela nga moko na uchikobela ana kina nini kasi kisa mo pesa ye pena ye Marina e ou bien pesa nga ina kende na enano Marina nazolo baboye nazo kapasa motema na melikisite na beli na ke na sali examen maladie monanité na comprenate na bika kaka boye un bon matin na la mukanzo to makasi fâché ndingi moko ya fâché siko nazo comprendre te ezo kende du jour au jour tozola muka fâché zo la kaka passe soka baluki passe soka zongi bo passe otali mobali mbinga mulai azolela nasala nini marina la raté butu ekoma lokola moi ekoma lokola butu nde okutinga nazo nimaka po butu fâché passe na passe fâché pa wapi awa so lolungu lokolo mukongo nasala nini siko finalement papa loba nini mama nazoyeba te nasala nini nzambe na nzambe oza wapi nzambe akanisa ta lolenge nga nasalelaka ye na madimo napesaka chaque fin du mois na bolamu oyo nga nazala nango epa nzambe na nga abikisa mobali na nga
Papa mwana nanga Marina na komi na suka. Na ebilo moko bibelo bipai maila bato sukaka. Epa ya Nzambe banda. Nzambe banda ta maile n'est pas fâché pour nga moto mokina osala nini. Na lembi na kokate même famille na ye moko. Bazo comprendre te. Na lembi. Nzambe. Ebandi lisusu. Siko ya bona moi na buto ezande. Action. Nanga Nzambe. Fâché. Masandi. Fâché sozulela na kokate na sa. Nana, asa ndekonga. Na eta oya taza nifo na kota na mona. E fâché na oya. Aza na suki. Fâché, je suis là. Amélia. Finalement, na sa nini. Ndaku na ngai moko. Mais faut mon ba parents ya fâché maman. Balingi na sa nini. Bolo monino ngana ko sa o ba ko nzima ngai. Mobali na nga zo bela na ki hôpital ezo simba te hôpital meneni. Nazo ki longo ba docteur ba za ba spécialiste ba ya maladie o ya fâché tellement malade donc ezo mona na tiso maman nazo comprendre te baluba o baluba o lukela ba problème bini. Maman na ba fo mo ndazo pela ndazo ngala. Papa na boso bandi ko beta musu mu nokamboko soki tshulu baso na yo kakana ngapi mu nokona bango te balinga kangate te sikona sala nini mama amen mama na toba do sisi koloba nazulo ba mama pona okoka isu na komi na su nazana poso yo sisa ponga na récupérer koloba amela budia budimbi eloko nini penze zo sala yo oh njo ngeveka bibi bakati banjo ben ngeveka osumba ya yani depo ngeveka biloko nyose za ya yo eza na depo za ya yo siko eloko nini ozoboma penza nzoto wana osala mabelo kwa na benda fâché pembe na oui umevanga mbimbi osala mabe ata yo moko bela to chama kamuna mesa va tula mamva mesa va chiva mesa unjo ngeveka ufuta yawo bibi bakati njo bene ngeveka usumba yawo biloko nyose za ya yo
fasha sele loko ninoza ya yet batsa kuna bari nchoto fasha linganga ngape na linganga fâché entre biso mbale il y a rien bolingo nizali mais ba parents ne baza derrière en tout cas yo lingo kufa lokola Yesu Masiya vali kuluzuko nya mefsa le kobo ya mekolo malafu doka saliki ndumba ameli masanga asaliki muyibi alenge weka kudivanda vali kuluzu bongeni mini manani mama nazokende mudiamu divashe mudiamu londa Yesu ko babaka vali kuluzu ba problema batokomi ayo boni boye mama zo lingo kufa ngana zotala mudiamu nimbi mama ve fasha zolela ba parents ne bazoloba fasha zotala kaka boye moi lobe ya te fasha aza so tali fasha mwaka mama mobali mbinga zolela mama zokoka te mama siko nazotuna mele problème neza nini wana ta soki akufisi ko ya yo problème nini mudiamu nimbi ondimbi ka to ba mudiamu nimbi so fasha kufinga na otika la veuve bango veve bakomaka na elongi bankembi otola bato misusu oza mama chaka kimia nakocha kimia te soki bozalaki miso na ngana cha kimia amelia kobota lisu moko na mokili eza mabe keli vrai defo ni nkembi me ngana ndima na ngake defo wana ta njamba pesa ngana bimiso moko na mokili mbala kobe na diskite na Yesu Masiya katre nile mutu le discussion me mwana moko kaka ye tala melia ngana ko petre yote umwani baba di baluba mindidi yombe ndisi musi ba Congo mundini kumadule ba fofo bakati ya toko tala ngana bango baluba bayombe batelemi ambeleka tuna mbe bakati boni boy ko tanguna bota ko bazalaka ange sekulungo sana ondika tula trouble ko nika panja oza susi na ngate nazala susi no yango nazo sala trouble otano ita mobali na ngasa na ya nani wana zo bele ya bango ngana mena boni santé nazo sala par na biso maboma moto nanya boma moto bilbo yeba ka bayombe te ameli na botu yo mama muyombe mozo koma penjela bayombe te koma mama muyombe la ngazala ka mama shasa zande mama bakamba verite ba maduda ba yiza chele mebo kumalukwe mebo faika va patu baba ku tout l'explication bien minushi kusa salo bina ngai mama muyombe tika mela zo kimia ninkambi wana zolo bozana poto oya za kishasa ndeka tula jisi mapakati mozoka pasi ngono ka ngala zo yoka pasi na yo ya bango te mozoka dule ngala za na motipo na mobali na mama est-ce que mama oselo zo no ngala ko piso ka po mobali ka ndako na yini ngoba do persi su moto bongo yo yebe te ngala za volcan ule mutamba nge mambo ke mama na pelisi na zo yebiso zo tika te mama ba para fashi balinga te mengai na fashi tozana na bolingo est-ce que vous comprendre nga ngaveka meli tala tete yo kana nlika mnegeza bango balingo te ngana lingi fashi siko tela ninga zo kende kadi fiti ringe zo sala mate ngana bango nga kakasuka nana ngana yebi baluba o yebi bango te mwasa noko natikala ko linga yo baluba baza batu moko nzambi ndemfukile bazala ngo batu me poso kikandele ki baza batu pete mon frère vraiment des mamans qui ne et banque c'est un agent à choisir na ça qui est fort et reçoit pasteur John Gela à Londres fleuve Congo retour à la parole na côté requête de prière pour na sujet na yo et puis na bengi sous pasteur Saint-Charles Kala aux États-Unis na côté sous sujet de prière pour de façon que ba mekano ko prier pour na ba hôpitaux solution zo mité pour ba hôpitaux ne soit minene o ya mboka o totamboli mais maladie mo na te ba trouver ka rien en nzoto na ba checker nzoto ba sali nyoso ba ko sa rien entre temps ozo continue ko souffrir ozo la te mon cher et monsieur qui est en absence na yo awa ba prophète koto ba beti ba tour mais bazomona eloko te baomona eloko te eyebisa bapaster na yo basambela mpona ngai oui pasteur John Ngela azalaka mpe makasi na baprière peut-être akoki oprier et puis donc nga nakomi kobenga koyebisa bato nyonso na choix te nayebi koyebisa bato nyonso même mwasi yavie Guibert Dibanza oyo bango na États-Unis wana nayebisi ye ayebisa même mama mpo mama Geneviève Dibanza yes a prié après makasi ba mekana donc ba sujet de prière nazo multiplier encore pour na yo mais mon frère tout qui est nous tous tranquillement entre frères nazo mona question o yelinga na poser peut-être tout ça batu nde tout tambo na nzela okozala
oza na problème moko osalaki mutu to oza na nyongo bato esikokai mutu mbongo to defa mutu mbongo oyo bosanaki kofuta toyebaka su te nde azosala ota mosusu makambo boye toyeba pe te est ce que ozwi na otemps koraisonne vraiment oyeba soki likambo boye osalaki dans le passé ezozongela te fâché mon frère oyebi ngai bien nalia jamais motoki ya moto tosali bakope ebele bamagika bango na france kuna batinda bambongo tozosala makambo oyo ya bango ya otinda kuna ezonga na poto ezongaka bato okutu tokolia bambongo bango wana même bapatron ya café oyo na 6 de liège cointi coin bango wana me tolia bango te oyebi na bandi koluka vi na pasi nani eloko likama motu te asali motu mabe moko te makambo boye batunaka kaka mpo ya lokwa na matanga nde batunaka ata bayebi ke mongo oyo azalaki patron mais batunaka kaka on ne sait jamais peut-être ezalaki eloko moko boye efalaki apesa moto abosanaki liwa ezwi ye yango moni natuni ya mosusu toya bato koobosana mpe efalaki osala eloko moko boye topesa moto eloko obosanaki to nini yango natuni kaka mafana ndenge mabe te te oza raison na otuna mon cher mais une vérité oyo na oyebisa yo bato basali ke nakoma na niveau oyo eza bapara na nga oye soni eza bapara na nga bango nde oyo bango basali yo comprendre yango te likolo ya batribu oyo bango balukaki ememelinga malheur oyo mais mon cher nana poso sunga ngai je suis là mon frère je suis là pour toi là on a besoin mobali ya marina besoin mobali ya marina aya awa mobali marina aza sami aza wati nana azongi te ok nana posa na ye mpe obengela ngai papa na mama ngo balukeli nga baproblème bazala awa na mama nana posa koloba fo naloba ntango mosusu mon cher soki nalobi guérison motu no emonana sikoyo amelia mpe nde babengana ye wana nana posa meme ya amelia na mama na ye senga bango ke nana posa présence na bango c'est très important ya oyo nalingi naloba bandima koya pardon sala effort ya mwa mobali eza na problème moko ezosenga baprésence wana okoma fashe okoyeba soki baye oyeba ozala wana ntango na bandi oloba soni sunga ngai sikoyo nakokende na otika mpe yo mo awa sunga ngai courage mon frère nayebi ke naza satana na miniti oyo na vi na yo sam naza satana me kisatana na ngai bato bacenga na erreur eza baboti na ngai nde bamemi nga na erreur nalingaka te basi na ngai amelia na ngai limbisa ngai likolo ya baboti oyo moni nde ngai fashe nakomi maladifo nazali oyebi bien
que maladie ezomonana te. Mais ebaki eza à cause ya oyo Sam alobaka na cimetière ntango mwana akufaki. Yango nde elandi ngai. Sunga ngai namona Sam, namona Bele. Sunga ngai. Sam. Marina azalaki leki na nga te. Azala mwasi oyo tolingana depuis Mbujimai. Ce n'est pas vrai. Amélie alimbisa ngai. Marina azala semeki na yo te limbisa ngai. Amélie semeki na yo te. Limbisa ngai mwasi na ngai. Sam. Mwana oyo tokunda azaki mwana ngai. Limbisa ngai Sam. Limbisa ngai. Amosusu ki olimbisi ngai. Nakobika. Pardon. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Limbisa ngai. Limbisa ngai Sam. Limbisa ngai Nzambe na obe alimbisa ngai. Sois maudit. Nzambe na alimbisa ngai. Fâché pourquoi? Fâché pour la nini? Mon cœur limbisa ngai. Fâché. Kalisa mokolo liboso maintenant tolingana ka fâché. Nyonso explique ngai fâché. Est-ce que yo mtoko ozongisela nga oh nyonso na oyokola matoi na yo? Oyebisinga Marina za cousine mama. Pourquoi? Maman, on a juste 20. Logique. Comment tu vas faire logique? Nikani betu bayome tukala ngadiela tozala kama yele. Yozo kanisa baluba nde banani. Banjande. Baleruka wabisa majufu zikoba kama majufu. Watu babomi ngai. Watu batinga ngai. Bango yeyo babotina ngai. Sala pelo lendro. Lokola bato malonga. Mandoki. Nawanganaka. On a mon amour soli bisasa. Fâché la pesa onyoso. La pesa mozui. Fâché famille na babenga na ndako na nga moko. Fâché la respecte ka baboti na otina niveau nyoso pona nini osalinga boye papa. Fâché! Nini papa? Soki oyokelaka mama na ngai, soki nayokelaka mama na ngai bolingo aveugle ngai. Yozokanze mutu aliboso linga na mokili. Ngana linga yona no bota mite. Ngana boto yona no yebi fite. Ole muyundu katala makabu ndenge zokende ve baluba. Olanda kimpinga. Bonga kimpinga be. Bona fame pembe. Ngana zande nini muindu. Ndiri ko baka. Maya misu la leli apona yo. Libisa mama. Ngana yambi bino na ndako na ngai. Bomoni ngeloko pamba ndenge botaki fâché. Na kantaki ndenge ko za mama na ngai. Mena obo salinga, vous allez payer. Fâché yo. Ofuta nyeso salinga. Ofuta mama toke. Bongo kandile so toke na roboya. Toke mama. Fâché. À lire quand même quelque chose. Samy, sois fort, Yondo, au côté.
malade nga moto akobika te bambongo ezokende moto azobika te vraiment ponga ata maladi emonana bayebaki azokambo enga mpe mobali monene boye vraiment fashe okokaki ata koloba te akomi lokonebisaki okoki yo mo te po ntango omonaka eta na ye okomaka boye je t'avais dit parce que nga namonaki presque tous les jours. Je le faut comprendre la nazo kamadi. Mais ce n'est tellement na fait. Pourquoi quand on a noté? Tais-toi! Son a lobby ma be limbi singa. Posa quand même des konanga. O uti pas na yo, il faut pas s'en rendre compte quand même il y a audacieuse. Hein? Vous êtes courageuse, ma chère. Tu es qui toi? Samy. Non, 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 non. Ne dis rien. Ne dis rien s'il te plaît. Dis-moi. Fâché Azanan. Aza fâché. Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Aza fâché. Aza fâché? Oh. Mais tu es une sorcière, franchement. Durant toutes ces années, oh, on a vandana yo. Hein? Makambo ozo futanga yango. Non, dis-moi. Samy, est-ce qu'on a ça dit au mini? N'est-ce pas que tu sors avec Fâché? Et oui, je vois maintenant que Moutazana, à la base, il y a Liwa, il y a mon ananga, c'est toi. Tu as tout manigancé. Hein? Nazo comprendre makambo zolo bate. Fâché aza grand frère nanga aza cousin nanga. Voilà. Eh? Voilà. Malade fâché ndenge bandolo biso biloba no batoni. Naza croyo c'est mon frère quand même. Ce n'est pas ton frère. Fâché m'a avoué tout. OK? Ayebisinga nyonso ndenge bozalaki na ye na Mbujimai et tinde boye awa na kati ya Kinshasa. Marina, tu es méchante. Tu es méchante. Franchement. Nao nyonso, moi je fais pour toi. Tu as permis ya salanga oyo salinga. Le monde est méchant. Vraiment. Le monde est méchant. Donc je bannis Mukolo Oyo, Ngai, Nakutana. Je maudis ça. Franchement. Mais yeba que Ndenga na okende poto. Avant la longo la makonanga awa. C'est toi qui sors de cette maison et puis nazo kangango plus jamais. Plus jamais. Mon elongi okando munyango lelo. Bosana mona vina yo Marina. Bosana yango. Et tu prends tes bagages, tu sors. Tout de suite. Na boina sala eloko moko oyo bato ba mona ngai sorcier que lelo nga za na prison yo za na sia mabele. OK? Entre. Prends tes bagages. S'il te plaît, je te dis. Prends tes bagages, tu sors de ma maison. Au côté de ma tête. Je peux t'aider. C'est très important tout ça. C'est très important.
dis-moi quoi c'est tu tout tibi kanyama kasé Numéro la combien là? Odilo. Eh. Bob. Odilo. Bukasa. Roger. Ça fait longtemps mon frère. Ça fait longtemps vraiment. Mais qu'est-ce que tu deviens maintenant? Elle c'est... Maggie. Maggie. Ouh, elle a grandi hein. Avant une grande fille. Oui. Mais mon frère, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Rien mon cher, vraiment Bukasa. Donc, on a un problème vraiment sérieux. Ma problème? Oui. Comment? Maman, ça bien, papa? Maman n'a pas tout azané bien, azo bien à toi solo. La coupe est zaboulé. Oui, ça tombe aussi bien. Mais pourquoi Bokenda? Parce que je sais, ça fait longtemps, oh yo, bando bete asoma poto na bino. Moi je pensais que tout le monde a en sauté. Parfois ça kuna. Ça va problème. Problème sérieux. C'est un problème sérieux no mon. Donc on aime ça pour toi tu nous porter ba toi na plainte. Vous portez ba tu plainte. Porter ba tu plainte. Il fait tout voyager là depuis quand? Bandolo na ba démarche na besoin de ba escroquer biso donc toi tu ne dis pas que porter plainte. Nana méchant makasi nde mon na Bukasa. Mon ba. Est-ce que vous autres qui t'a se renseigner? Oui, bah toi malamu vraiment. En fait. Toi bandé. Oui, bolilo yo mamsu na vie au sala ngo na ba ignorance trop. Na ba ignorance ndeni. Non. Obi mère na bino combien de fois bébé si bambongo voyage. Yo za muto kende depuis to zara na ba 6e secondaire. Et 6e d'humanité je peux dire. Fala ki kala to eno la université poto ti lelo ba escroquer. Soki boluka atanga. Nengana me mabino place oyo ba osela ba nièce nanga makamba voyage ezokende kitoko pe tokutana bato a sérieux o baza lokoso mbongo te bazo mema biso kutu te koni to banina bango to seka 1 mois makambo déjà ça accéléré. C'est vrai. Donc nous to lo ba boita mususu ba mois prochain ba aller na Grèce. Quand on sent une photo kutana bina bato to souffrir makasi. Tato sali boy. C'est bien olinga les sous abimisa mbongo. Maman. Attends maman kuta za poso to kende. Bongo linga tende. Donc mère oteni ka bokende. Oui. C'est bon melate et ça coûte bien. Zo numéro na. Plus de 143. 90. 333. 94 01. Wana so bengié donc
kutu na omona nde tokutana kaka na bango wana omona makambo nyonso mon frère nasi boza satisfait Zela. donc mère osepela ok Zela non bandé non numéro 1 plus 243 90 333 94 01 kitoko vraiment wana donc ba vieux oyo baza kosala mosala na bango ya kitoko ya smart travel Zela non mais où numéro là bat oyebi yango na lave bimite numéro là tu es bien boyebi la mais mon tout type tu peux porter plainte yeyo kasiti yeyo là va nem porter plainte mais oui ah nzambe pour ça il est combien de fois oh mais non papa oh yaza aventurier c'est là attendez pas va lava ba cause be ata numéro ekokani mais ata mukie to ezaka yeli lava za mukuse bo lava numéro yango yeli lava toko sozwa mama tala pardon tala yaka ti pardon yaka mama na ngai mama toki pardon toki Oh, risque bolilo. Bonne. Très bien. Vous avez ma canne. Bof, pardon. Ma canne. Bof, pardon. Non. Pardon. Ikamuni. Où c'est la moto Ikamuni? C'est n'a pas. Papa. Ngape sala ngabo. Yo li kutambula makolo mingi. Non. Tu es un grand marcheur de pied. Tambula kana transport, lukula paruzia. Kutambula makolo yo pesa yi muru yi to prostate pamba. Oh, zero ushoba. Ça bo frère na ngame, na mo bengo papa poko kolanga. Makambo ezo lekawa. Ta mususu lobi oya kondani nga tikanga na lobi lo vérité. Omoni muninga na nga o. Oh ouais. C'est un ami. Oui. C'est un ami de l'école. Totangine depuis première ti totangine ba université. Il s'appelle Bolilo. Omoni papa lava. Lava ou quoi pareil? Ah escoca bango $20,000 ya. Escoca bango $20,000 hein. 20,000. Expliquez-moi. Papa, excusez, papa. Vous avez nani? Maman la bango za na poto. Onane? Qu'est-ce qui se passe? Na ufinga yo. Je vous dis ba jena la no nanga na ufinga papa. Oh papa. Bango yete. Ba escoquer bango de $20,000 donc omoni lava. Bango na mutu na collaborateur na ba escoquer bango $20,000 ti to kutani na ye bango ba uti ko porter lava plainte bazo lukisa ye nenga na MC bango yoka donc quand tu to memi c'est pas la bango lava escoquer bango $20,000 escoquer biso $20,000 banana okunda bandam ndambo batina 3,000 to tindi batina 5,000 to tindi te donc za menem galingi to kutana na bango bango ba esinga ke poye faka voyager ba la massa tanga bando lela mamba voyage ne c'est ngana na bato assure na pesa un numéro lava boyebi lava o ba uti porter bango plainte auto escoquer bango $20,000 donc si baza ba uti porter bango plainte non problème na bango soki balava escoquer bango wana eza problème na bango mais biso ça va. Alors, ça va ouais putain monsieur Aïssa, oh papa, excusez. Papa Roson Sambo on dit ni mutasco que donc ya kenango. Papa, pardon, est-ce que yo kuta idana là. Là mususu bango ezaki libabe, ya biso ko simba, pourquoi on doit convertir? Papa, bino simba. Là-bas, voilà ça. Zamba suna. S'il vous plaît. On peut s'agiter bien. Attends, pardon, j'ai une autre idée. Papa, Ndazabo a évité que bango ba yebi biso. Ah tout ça boy. On fait quelque chose, pardon pena. Dimisanga. Lobi Freddy Mbenza Benginga. Freddy Mbenza Benginga. Papa na on est bisinga papa poto. Est-ce que bana ba suivre visa? OK, pardon. C'est visa. Ba escroc bango mbale. Hey! Parou. Zela. Parou. Papa, c'est pas là-bas. Parouzia. Si on t'a dit Mubali Boye, on t'a dit Ketch. On t'a dit Parou Ketch. Papa,
Papa. Papa, père. Yala, na bibo to ça pardon. Le kola ngazo ya mbangai, masa pardon ça kina. Le kola ngazo ya mbangai. Bali biso déjà biso de 12 000 $ écrit. Na limite to travail na perte. Moi je vais faire ceci. Na ko luka. Papa mbisi. Papa. Ah. Yango courant au bana telestage. Kolo tuna yaga courant za la raté. Courant qui Moni ko sala mbiasi na mikolo biloke combien mikolo ko tula pamba ilonge koli malomoko yo ta mbuta zwaki yo zaki trotini yebisa ye mais siko pe mona ilonge fungo pe manga fonga matende ni mbuta zamune nazo leso nde na lesa bangulu la ferme bon yo ka mataba yo ka dio osoki kureza ni kena wana ndeka mtu wa shimene ko Tu veux combien? Bino pe misu bilaye lo ba chauffeur à taxi. Mbuta na débité. La rentrée nous a combien? 720. 720 dollars na 48 000 francs. Kana 48 000 francs. Pour nazo ngana checker petit wana, petit bob. Ouais. Ah bah c'est sur 1000 moko. Ouais. Et ça sur là. Oh 1100. 1000 ah bah ça 1000 2000 ah 1000 ça on va le ngoko de ba. Leader c'est golia yango. O te ba longo le kango ngo pere ngo tando ko ça. Na compte bi ba longo le compte. Tiens na compte parce que mon passer ba démarche mon beaucoup bisima mobile ba 400 pour non mais na yo to ba démarche ni ba sali. Yo ne ba dia kayo te. Ba dia ko to exception 1820. Pesa ba petit 100 ba kabula o tika mettre au 80 na pe ya no leader presse benini. Pesa ba ngoma 100 ba kabula. Donc 100 ba kabula ko. Ba ta dollar. Bango franc. Ah ça va pas 100 000 francs ba kabula. Encore na wa ba 10 000. Beta usko katikati mbele. Ba yokite. Chérie, move non, non, il y a un dossier moi à tirer. Yo tu veux une démarche à Selemba ou te vas au calme. Alors Bob. Bob. Oza. Non, t'as la Bob. Sors aussi taxa victoire. Oyo comme na maro avenue Lubumbashi. Na kwa sando bona bara moko ya kala ya bara mamunde ya kala. Ukuna gari longa bara kwa kala. Voilà. Kota na katu sawana. Mema na mbongo wana nyoso, mema na mbongo wana nyoso. Kuto longo le bakita mabende. Ah. Mbongo wana. Ah. Neto wana ga. OK, c'est bon. Ah, beta show. Ba flipper bidene ya kala. Yoka mbuta, yoka. Manager azolo ba OK. OK, c'est bon. Yaka siko. On lo ba mambo. Tome na poto lungwa, tome na poto lungwa. Sala nukambo. Ata mutso boso to komi kana tango biso sala yo kata. Sala tanga kop nanu, tanga kop. Ah, kop nini me uvadi na mwasi no kop ani. Biso to ebite ke zala kop. To beta basolo ambo. Sikwa mbongo. Basi batonga mboka. Mbuta. Master moko Alois. Jogo munene. Mwana ngiringira tongo mabeta ba na matadi. Abisaki ngaza na dossier moko ya Turquie. Photo longwa to kanga ye. Boya beta na matadi ya beta so na Turquie. Te ya beta na matadi mais za dossier Turquie. OK. A photo petite comme na Turquie wosani? Ah oui. To bisa to longwa to kene. Pecha so ka turu mamu.
Ils ont mis ah papa yo lobi on va trouver nene ils ont mis la tout ça musala toyoka mutu moko merci Kunzama merci beaucoup vira dans le pango liboso et là c'est ça ba ga kati le pango moko za munene boye moko za mukie ata mingi ba varie OK ça nous calme aux a décidé ça va ba ba te que besoin na biso ça nous calme il doit servir secret tu viens de ça la musala ba lipso mbongo mingi pa ça la calme toi n'état de toi vous a décidé mais papa faut ba ils sont to baluka la même ba plein so ils sont to ça musala na biso merci beaucoup merci beaucoup c'est le ça repos longa biso to kende merci beaucoup bino bozila bakosala biso bango bakende oidi sutokika biso nyonso bakima bango ndeni nga babiki na oya $1000 nde basala babiki na nde ozali elembo ya kimia ozala nongo taba intention pardon zana kimia comment vous na sabwe omona ngaka uko chichi chwandu ya tukusana wana moto ya boya pour la te gloria pese lequel ataka bino mpe basi batonga mboka te bomela mpe mbango mwasi atopesa nsima atopesa babrike atopesa nyonso akokode kotonga mboka oloba mabe makasi mosu yango epesanga kato boye mutu asala proverbe emosoka ndoloba boso tosolaka ya kati biso mosala na biso toloba kaka biso toloba kaka okande naloba te baba yo olobaka mpona kolamba olobaka basi batonga mboka te seke osepela nondo ovanda nanga ta longolaka zebe soza mwasi atembe longola totala siko zebe yango ekotaki ndenge nini zebe yango ekotaki ndenge nini ekotaki ndenge nini boke tya mutu akoplace bato baza mobali te lava sikoyo zebe wana ekotaki sms mbuta après esika nyonso tovandi mbuta akreka toujours esika donc bato basepela bato baseka à l'aise ya koseka nde ifo ya bilobaloba esengela mbongo nde mabe lokola moto nde babashi lele oyo akifu bango osenga mbongo bango na bangombe pembeni ntango abendaka na liboko camouflage mwindu na mwindu epesi shokola mwindu na pembe epesi koteri yango wana te tika na misiliselaka mpo ere yango ekoki ya kokende odongolanga mpo wana nakopia mbongo ezawa Charlie Manou a sali petit moko ya bilamba double lion na banda bilamba oh petit clé biso toyeli nzela ponga bi leader era prière ekoki nga na kemba na bamusulman monsieur Ramadan zela o mais Bob ngai bakope mosusu na liboso yango te parce que soki moto azocomprendre eloko nini te azosala eyaka mabe mingi yo oyebi yo na bango boyebani te oye na bango awa ndenge nini yaka yo moko ti esobaki ya mbongo ya bato ya lopango estce ozoyebaki ya mbongo ya bato ya lopango nga na ye na bino toyebiki eza mbongo ya lopango ce n'est pas un problème mikolo bavona sénégalaire ezoyaki totala nini oyi boye basériosité mobonde bato mo bozoza nayo nani papa oza nani oza zemi na ngani sikoka na comprendre problème nini pena boyeli ozobeli escroc attention vous êtes vraiment découragé ce que vous faisiez là elle aura beau escroquer avec vanda pardon chérie
Papa, sache-le très bien. Vous et moi, papa, t'es ton qui est la parquet. Oui, on va le papier, on s'en tombe. On dépêche de tout, on en prend. Et puis, on fait si bon. Papa, dis monsieur. Papa, oh. Service funérailles. Madame funérailles. Tirez. Kunzama,